Là, tiens. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, balela ngai kala mama. Album Bimi. Si le marché, Oyoki, Vienao, Mukulu, autobus appelé au Moko à Calamité, Kindoki, Kindoki, les Bima, tu as comment ça maintenant? Tu as dit solo qui s'y catholique, alors, il y a Vienao de la forêt et Autobima Petri bientôt là. Abisi. Abisi disque. Mikolo le sous au Mokata Fou. Mais na bonne année au Autobima, moi single, Bimia. Oh, Christian aussi. Viens à Abisi Bol. J'ai Kala. Ah, la télé, on dit. Ah, qui s'y joue boy, tous ça la net. Par le internet, c'est caractère vango na Kitasa. Eh, na ba TV Benezalia. Qui la TV Kitasa. Et puis ça là, on te kama. C'est promotionnel. Promotionnel, les gars. Mon n'est pas noté comme ça. Album, vraiment. Album, Oyo et qui bimana RDC. Ego Leka, c'est mon tour. Ah, na ibijona fona tika musique. Na iba mahele na bango nyoso. Omoninga na na kanda. Mais ba musicien nyoso ba longa na ba orchestre. Pocha longo Monica Koki. Tu longo mais ça me Monica Koki. Elle a ça bango. Hérité watana ba auto longo dernièrement wa ndona sotine. Ça la banzembo ya bien. Pour niveau ba musicien nga ba ye. Volanda Congo promo donc si tu es kangi ba site tout. Posa patlora biso boto bomba maki metara ya puno li biso donc si tu l'équipe c'est tout Congo promo donc fin batika au vivre toza Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka et donc bango batika la quoi ce que si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten e koti kaka donc to leki na biso Rafingindo mo kontina bango quoi Raphaël Ngindu I'm your brother Raphaël Ngindu vraiment la PCO mokako soit kende liboso zo ça la fierté na biso Congo promo oyo eza kuya kosamba te tembe na mutu te mikolo Congo promo nde trois fois Congo promo TV o aboya sel mokili na esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur ouais Congo promo TV toujours en direct Holanda ba Potonios Belgique ba la Potonios ouais balobi Rafingindo Congo promo à suivre toujours idéologie ba Bibolandango aspect Congo promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Rafingindo Congo promo qui torcos net na film Congo promo babundana nango babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston on a Raf Congo promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ni dobi biso de kota tina bakili Tara Congo promo, to kota partout. Bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc on a biso Congo promo numéro 1 ba site tout. Congo promo. Ouais. Pour Congo promo abi Congo promo né au site quand on a BTP na pour ça site dans niveau des États-Unis des fois terre. Le Congo promo TV Rafingi le number 1. Babi 001 dans la state. Niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir la méthase. Tout le monde a mis ce pays, on te juge, on va aller battre la tête à la bouche, mais c'est pour la prendre et qu'il y Bonjour très chers amoureux et amoureuses de votre grande émission Théo Bango avec Yves Pantos, Gansan, directeur des informations, chercheur et Amakasi, Babi, toujours dans votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV. Aujourd'hui nous sommes très ravis parce que nous sommes avec les Venzora et on va parler de tout parce qu'il y a dans la vérité, sans tabou, tout le monde parce que les Londe Masolango et Sengagarabo, Yves Pantos, Alec Panabino, toujours na Amina de tout le temps de chaque jour, Raïs et Kang, les super pour caméraman, les vaillants. Réal, voilà, merci à Djibol Malameselino, le pays qui roule, la Bossanité, Paula London, Schengen, Maman Prince, Balbi, la Baronne, merci Nayo, merci aussi à Jérôme Couleux, sommet du Canada, Mouté Maspé Babo, la patronne, on est toujours ensemble dans la Bossanité, les Plessario, Claude Ndomassi, Nakatia London, Jérès Bondo, nationalité belge, voilà, donc nous sommes déjà avec. Kissinjora, donc les Venzora, tous les Tobé, Tamas, Soluka, Andrés, Alakakantamon. J'ai dit déjà bonjour à Kissinjora. Ouais, bonjour, on va tout le Nabiso. Et là, on a savoir comme on a gagné des bandels. Djibol Mbala, Azalaka.
Ah, Azara on a gagné Canada. Quand Ottawa. Ottawa. Djibol Mbala. En tout cas, I love you Djibol Mbala. Margot Boagisanga. Senga yondo Boagisanga. Oui, parce que là. Ça yondo Boagisanga. Ezanga Alibisanga 2016 vraiment. Nali na bine miti. Ça c'est bien. Ezanga na Boagisanga. Na 2016 Djibol Mbala. Mon chéri à moi quoi. Voilà, ça c'est bien. Alors, Viendora. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Alors, on peut partout, on va comprendre santé, et puis santé en mouvement, et ça boni boni. Ouais, santé très bien, mais très bien. On dirait que tu as Ottawa, qu'on n'est pas Djibol Malama. Tu as sur la santé ça très bien. Ma plateforme chine animateur, les cas comme Colo. La santé, on dirait américain. Plateforme chine. Vous animateur à battu. Il y a battu sur Ah, mais moi, je viens de dire que je bien kuna ene koto le kama sole beba ki na vina yo yango récupérer plateforme. On dirait ça moi na sonné chomo. Wana papa. Wana bena respect, wana bena papa mouvement ezaraye. Banze mono tozo mango, abanze na so collège, tozo mango awa. Donc si à moi, on a la plateforme, c'est papa c'est parce que banze ma so collège, tu as banze elenga soni. Au tema na collège, ezaliawa ba motema ezaliawa ba cri na biso ya collège, mususu ezaliawa donc wana mouvement na biso papa aza papa bike bana ba sapeka musala quoi. Et tu me pardon vraiment. Voilà, alors Viendora. Tobaki to beta solo parce que bandoko belé ba bengi biso pe libanda ya mboka belé lokola bandoko na biso tout seul tangozo immigration canadienne un américain perdu au Congo bandoko et belé ba bengi biso ba arc-en-ciel harmonica cette fois parfait monté ma dodo soit de l'île ya Kolo l'île nza komba ba bengi biso ba mais depuis ton là album ya Viendora ti lelo na ba kombo ko to ba titre album comme kima na bango bato parce que dépose bandako la rabiso c'est mon tour. En tout cas, tu vas aussi la penza. Bah, bah, les battés. Quand les chibas, bah, on batté. Les battés, bah, les batté. Na Rosela, bah, comme besoin qu'il y ait. Na lobby là, il y a bah, les batté. Alors, bah, petite sœur, na na Canada, wana, nana Omeyaka. Na petite sœur, na bah, Laetitia Touba. Bah, bah, les batté. Ata soki mu colonie ni ba kosela kaka mais disque sili moni na la musique lokola liseki quoi musique ya Musa Makasi moni grafa na Kofi Olomide abi alembi atiki Musa eleki makasi ya Kota studio sala clip ça la sur 2 semaines 3 semaines bo sala clip moko bolonga bo kendawa ba ide musupe yaka bokele to bakisa surtout biso ba clip surtout ça ba musique cinéma biso to loka ba jeune wana te aye manze maloba aye ma la xate biso principe so to so yemba maloba o to yembi to so la kisango pe batu babi vient sur koma nyama fona koma nyama na koma ndekete na koma ndi batate na koma sosote babi nyama ça veut dire to so ba lion ba guépard ba puma ba on ba nyama poto comprendre on ça c'est pendant que coach de l'animation Samuel to so ba vient sur koma nyama ça ba mon clip na so peso clip na so koma nyama. En tout cas album et ce maintenant on a février à battre ngo bato balembi na bango pété ba idée muso yek to sani njema Saint Valentin ba ko ndamu na émission na yo et yena suka na décembre kaka faut baksango il faut quota porter la bif quota to sani njema ba maman le 8 max moi de la femme omba bato ba binanje mwana njema ya Saint Valentin pena soliste langa Diego Forlan ala musi papa lwa mo makiadi mko to benge vieux makiadi to benge ya makiadi album na biso c'est mon tour avec la nouvelle das Morona das Mibali das wana Moronda lokola basi na mwasi na mobali baka na mokili Moronda esila raté c'est voilà maman pour tous ça besoin de ton de sa mokili et ça bêtise c'est toi même tu pas la vérité pas le comment le moningi vérité lokola basi na mibali baka na mokili Moronda ezaka et das wana ekosila raté ba das mususu basunda mesila ba kwaso sila yango za das mibali kesila raté génération si mon kile kufa parce que kile faut tonda yema do Moronda solo ngona ngokala yema do sila
Et l'on est si la raté. Et les Katina Katafumbo. Nyonso. Ça c'est bien. Moro. Ya Moro. Ah, maman bon pour la Vendora. Ah. Ya Moro. Ya Moro. Nano bimite ba tozo bina wana ba bwana ba tozo bina ngoti wana ba fête. Nano bimite. Et puis sona bozoka bala potokanya na speaker bino. Nano espam po vazui sona album te po vous appelez mastering asuka. En tout cas bana poto ba za décider. Mais so kanga de la chelo c'est mon tour. Voilà. Musique sans kisi. Musique sans gua. Waouh. La musique. Donc to yene lormo biso to yene lormo na musique. Nzambe kaka catholique kaka. Yango zongo au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et s'il fixé mon bango wana. Ça c'est bien. Toujours que cette musique sans kiss. Pour ato simbi kiss mutulanga. Retour na yoka okeluka basango balongola. Comment basang bakoma nyokama yo mokesi ma kisi na yo akumuluka abezapi abena igendo ngisila za ko tenini kene pas mutu apesa ko kisa alongola akolongola ngote donc nzambe fin quoi donc nzambe fin. Alors voilà les gars qu'on rappelle pe bana bande ko plutôt ba otala biso libana ya mboka lokola ba grâce à ngumba la fille audace nous sourit joyeux aux yeux pliés belle taille belle de figure maman na junior ngumba ba otala biso libana mboka na 4 albums c'est mon tour. Il y a combien de titres dans 4 et puis titre phare message il y a qu'on retenir dans 4 albums mon les alani. En tout cas album la biso c'est mon tour tout ça banze me belé. Nazo regretter le banze monsieur Bimate tout ça là 20 chansons. Et soit un pauvre le beza premier album. To bimisa 11 titres. Ne va falloir ça ba 12 titres na ba droit chemin porte ba yo kango bien. Pour ce 40 chansons, ba 25 chansons. Ba 22 chansons ezo kama bien te yaza producteur ayebinenge Marcel Salamaka ngamo pona za la ville qui ça au monde que ba artiste absolument de Congo musoma sali 22 chansons 4 dans ce bato bakara ba 18e chanson na ba 19e ba 21e ba 17e bato ba yebina ba on soit beti ba 40 et quelques ba 30 et quelques mais non pas yaza ne Kofi Olomide so yoka nango yaza ne power yele mse ko kana ngo yepe na ne ko film suzo eko kana ngo to wetela mo pa maboko vraiment ya mo konti ya ça le sir c'est comme pas tradef ah c'est que ça c'est biso la rite biso to tekate voilà ça c'est biso ko to teka to moni que et to teki c'est que deuxième album to mana na 15 to na 11 to mana na 15 to teki troisième album to na 20 ce mot teki maman to na 30 to na niveau mon pense mon pas mon compte ya ta 50 ah ya ça confie toi yoka ba somba et te gamia mais toi so yoka l'album bimi sur le marché oyoki vient mukulu auto bi s'appelle ko moko calamité kindoki c'est bima ngote te na comment ça maintenant kite ah te na kite ozolo mama solo kisi na samba na catholique na bi na kombo ya nzambe ngana mwana catholique biso to bana ya catholique bana basango poto ko c'est la passe biso bana ba Saint Alphonse ba Saint Anne ba Saint Paul ba Saint Rombo poto ko ça ba Saint André ba Saint Michel et ça passe ko c'est biso ta catholique au sauté biloko kate. Alors il y avait Nao de la forêt et auto bima peut-être bientôt là abisi abisi be disque mikolo le sous au mo kata fu mais na bona ne o auto bimelo mo moi single me bimia wa o gango te oh Christian aussi. Viens à Bimisi Bol. Ouais, c'est le plus moro. J'ai Kara. Ah, la télé, on dit. Ah, qui s'est dit, Rozo Boya, Tozo Salake Net. Par le internet, c'est Kara TV, on a dit ça. T'es na TV Benezalia. C'est la TV qui ça. Rozo Boya, Vlora Bani. Au monde, canal les plus sobané, côté Andé, on a canal les plus. Bana Telagaso, Novela, sur la Sobi, on y a un sobo, Maire Mogo, au côté Andakoué. Bana Bata match à Real Madrid. Bata Sidi Zidane. Entraîneur à succès. Au côté de la ceux qui ne veulent ceux qui filment sur la série, la patrona. Non, la qualité, non, ça, tu. Et puis, ça, là, on a comment? C'est promotionnel, voilà, ça c'est bien. Voilà, merci les gars, merci comme ça à celle qu'on appelle la poupette précieuse Nakati à Bruxelles. Merci à toi aussi, sans oublier Balobi, c'est dit que Tango Roda bébé mineur français de France, sans oublier encore
qui c'était le futur marié 2016 yango tozala wana pour que to savourer 42 tolobaki masolo na biso ya katiwana. Merci si à Jires Bondo nationalité belge sans oublier héritier au Mokene le garçon plus possible de Bruxelles babi bomba mère né toyokanaki. Alors voilà Vienzora ba chanson qui toko tozo ka ba te bel ba féliciter yo par rapport à musolo sala. Donc en tout cas félicitations en tout cas la senti. Voilà senti que on a moronda da samibale. Na zo tegelo ba chanson qui toko boy puis ba chanteur nani oyo zo benda ba. Biso to komara biso mo. Oroli mashika mobala pembe. Ah non fresh mutune ano maile makasi. Biso so na déblazo bakunga. Rien à son mari Christian Ozil kutu yeko to battre to balo somba puis petit prince ndonga mwana muke kutu azo komanzembo mwana muke kutu azo mwana muke 20 ans azo komanzembo donc biso somba nzemba mutu te cria mutu pete biso ne batu so beta moronda baye ba pesinga mbongo avo beta cria nga mbongo la sa musique te la nyoka ma ya ko betela nga moronda te oye o pesinga 4000 euros 5000 euros je me rondo no bete pas là yo. Ça c'est bien. Voilà vite ngala sali yana beta ko yiba ba de belé na yiba nzini ba kya batu yo bora non tata ngozo bi obora ya vient la biso e chomo eza batu ya yo te et tu moi soni papa nanga alobi nanga kisinjora na album na yo za ko sala debloso ba kunga yo na mutayemba kanzema na college zo yango na semotour kotisa yango yemba yango ebima yemba yango yaona yembi yango ça c'est bien avia lobi yemba nzembo na ngai yemba na yemba souve to yemba ngosko to bakisa ba avocat forma ba avocat oyo kota to yo kango. Alors l'histoire dans beti il y a Prince Babia to bengi bongo parce que baba zo yemba pena ilongi bidango zo yemba pena voix ya papa na parce que to mona Prince te baba kufate to mona Prince te Prince to ka Prince Azadi Prince Azali voilà Prince allez on va dans celui là moi liboso vraiment Prince sangono babe panzani quoi va makola tata voilà avant la tata voilà toi la sema kola tata makola voilà lobana nous li solo oyo bige sango ya Prince panzani na poto o sala na TV ndio baba kufati baba esa to oyo ba ete même on va mise kufati toka ta Makiadi Luambo au challenge c'est pas ça challenge détresse Njema papa njema yaya Njema papa vraiment détresse papa nanga moto ya pasi mama botinga nde mobola moto metonda mposa kokabela mozange okoka banini ye nzambe na nsengise na yo mbomengo obonia mayele mbomengo bonini ye nalelaka na nzambe elila masabatani lokola Yesu na ngomba ya Golgota nzambe mponini otikinga bomenga ponini ye nalelaka na nzambe elila masabatani lokola Yesu na ngomba ya Golgota nzambe mponini otikinga mbomengo mponini ye natunaka na mama eske babotanga mpona nyokwamaka anga nalembi bo pauvreté mbomengo mponini ye natunaka na mama eske babotanga mpona nyokwamaka anga nalembi bo pauvreté
Mbomengo bonini yokoma kolekanga na mosika nasala yo nini nsoka nayebike mobola pe azuwaka mpona nini prince babia te Bomengo bonini yokoma kolekanga na mosika nasala yo nini nzoka nayebike mobola pe azuwaka mpona nini ngai te bomengo nasala nini naluka yo na babulo na mombanga mpe na losambo ebabaka tinga maboko te mongongo mpe ezali ya Nzambe bomengo zala te beja nayamba yo na loyembo lokola wendo yemba Marie-Louise joka mokuta ebaka babi epucha ya kofi ya krame Union Européenne zala te beja nayamba yo na loyembo lokola wendo yemba Marie-Louise joka mokuta ebaka babi epucha ya kofi ya bato. La moni, donc il n'y a pas match, il n'y a pas fauteuil, le BAT, ma bourre venant, ma bourre n'a pas la bicho. En tout cas, presque aucun n'a ah bah ça va partout là. Viens là, j'ai dit, de London, il y a le logo, il y a Soukara, tout comme parce que nous savons les bigas voilà. Moi pas bien ma cobelle la monde entier. La banana yo. Yo moko sala biso Nzambe akakotala biso kotika telile nzau amona mapasi ye Nzambe yokakolela ya Jozalanga ye Nzambe yokakolela oyo ya Flori Mamenya sambona sana barona bolo la papa la papa Latia oh, yeah, 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 yeah. Obalela ngai kala mama obalela babia kala mama otoleli babia ndonga tu ne connais pas la vie trésor ya bae tu ne connais pas la vie Azize Chombara tu ne connais pas la vie parce que mayengele j'ai des larmes aussi quoi j'ai des larmes aussi tout le monde a naturellement question moro avant que nae prince ndonga babia bano la biso est-ce que c'est vrai aux amona babia oya botina mutopona si c'est vrai bah preuve que tu es allé même figure ils ont monana voilà même figure ils ont monana alors bana poto ba otalo bana mukili mobimba oyibisa bango nini bon eloko loba mingi ezate bazela kaka nzembo ya amen remix na beti on ezaki papa beta kango déjà ngasko na beti en sous donc mingi olobezate vraiment voilà merci prince donc en tout cas merci donc félicitations musala gito alors Venzora comment on a récupérer ba petit à parler ko récupérer ba ndeko belé ya ba orchestre belé na moni bazape déjà alors orchestre belé te mais il y a ndeko la biso déjà le collège de noble déjà ba orchestre ba ndeko la biso ba tout le monde chantait on a déjà depuis tout le monde dans ce plafond mi balé si les dans mi balé na ba balongo na ça a un plaisir ou ça orchestre majeur ou abikaza majeur ayena ya mais mikolo to zono batute to le tibano liambo et comme mutumo ba yeli biso chanteur no ba yeli biso ana compliqué batu mbongo ko mero kabwana mikolo to lingino te mbaya non te pardon to kokino ngom ke pardon ça c'est bien ba ya akomele so so on a beta batirité to bo ilelote ilelote pardon si c'est pas kakolika ka yemo tempo ka fana wala tili fobo omoto tem si omo kakola kanga on met à deux quatre pour biso abela rapete au tempo abiso abela raté quand on lit mbongo ya album ngibima tout on lit mbongo siko ya musique siko voilà
nezo misela nga Christian Ozil ala kanda ya alinga bano na wewa asumata wewa to balomata baba na wewa abena karamuke ketch ti a komi na barange alors makambo ya na malema c'est bon vraiment yango ka ndongo lobi alors lelo au promettre bana potonino au promettre bana mokimo manini parce que bazeli mais au promettre bango sous février est-ce que c'est vrai baolemba bango te album ozodi mana obala poto bayebi ke bazaka na vie njora chaque jour na njora TV na Facebook na ngai balandelaka mouvement na nga mobimba ba répétition na biso makaba studio makambo nyonso neti to lundi le 11 oui le 13 mercredi au to na studio tozo manje mo Saint-Valentin to aussi sont quand même jour pour se beta maki déjà les arato tcha ba voix ba mixer c'est tout mutu to azana besoin venant émission et les jours. Donc déjà dit mercredi déjà donc en tout cas Nzembo Saint-Valentin maman na Nzembo. Maman na biso ba rumba mikolo vraiment. To la musique na papa lwa mo makia di franco vraiment. Mais album vraiment album oyo eke bima na RDC. Ego leka c'est mon tour. Ah na ibito na fona chika musique. Na iba mahele na bango nyoso. Omoninga na kanda ya bashibete. Basi sa musique à danger ba kofutu kolobate ba papa ba kutu kolobate na ta pembele mona ete ba redia misi ba preza wera sona bango na bango likambute mais ba musicien nyonso ba longa ba orchestre pocha longo Monica Koki Cholonga mais jamais romoni koki cholonga BCBG koki et ça bango hérité watana ba otolonga dernièrement wa ndona tsotini ça la banzembo ya bien pour niveau ba musicien na nga ba yembi ba debeso ba cour ba Christian Ozil ba olima shika niveau nga za animateur na longwaki niveau plafond mushindo abwaki niveau Eto Samuel coach de l'animation, nous avons besoin d'animateur. Boyka de l'animation. Boyka de l'animation. Il y a ce bête niveau babouaki. Na lobby na yo monaki longo monako koki. Ah, roli mashika okanga yo. Demasi ba kongo okanga yo. Wana ozaki na banganga na wana bazo pise bagwa. Biso to sabana ba B Saint-Paul, Saint-Alphonse, Saint-Rombaud, Saint-Anne, Saint-Michel, Saint-André, biso to bana ba sango. Biso musique sankisi. To côté seulement na musique qui cité bata kisi pour tout on appelle oh mission mo africain na kisi mais moi album et simbi na ngopete et c'est belé africain belé nitiana ni simbi na trace niti africain mo qui la monjongo voilà comment on lugate on o comprendre la créer kara témoin mikola linga so otanga ba kombo te pour otanga ba kombo ba koma po yangeza la ka parquet ça c'est bien yange koma ka parquet mutu so ata fingi ata lobi na yepa bien po ya aussi ngabe ba pardon ça va bien on va parler le côté olandanga ngala escroc ça c'est bien na parler le côté là aussi na parler solo on est pesa li ba bomele moto ba libérer te ba bomela petit moto ça c'est bien nda prison makala na banga ngote na kota prison na côté so 4 fois na kota tu dois pas ba ibinga na kota ba sege foyo za tonga ngala koza tonga to za kichaso za RDC tout le monde parle RDC kuluna na Molière télévision aéroli omoni kuluna kati mutu machete na ba teva kichasa to ça na mois de janvier autour février libanda abimi oza Congo ça c'est bien okobima na kobima voilà voilà Ventura Togo Mokita na émission la bisote babango alors bande botre un peu libanda ebele on a besoin numéro par télépathie parce que on a peine besoin et libanga na disque sur mon tour parce que ça tourne bon album c'est si là Nanzembo ka Saint-Valentin mabanga na silité ti mabanga ka Nanzembo Saint-Valentin mabanga pesa souté voilà mabanga c'est tona Nanzembo c'est si là ba soba mixa to ça da ba clip Nanzembo si là place ça sous souté Nanzembo Saint-Valentin il y a Saint-Valentin des places zali système comme monde comme ya WhatsApp Viber Imo 00243 Willy Mouché Nicolas Damboka 81 99 088 65 petit code Damboka Willy Mouché
00243 aussi nous na WhatsApp na imo na Viber et le quoi bon moi c'est mon micro na luki na mon na Sandrine Mupende elle pour ça la patronne na luki na WhatsApp na Viber na Facebook na BBM na moniote ozapio la chose na imo Mkanyama ba bengo micro lesbienne ba pandi ba sangono ba bengo le yana la bouche autorisée azanga le rosa na page na azanga ko sala azanga yebena ko azanga tanga mutu ba mwana kana ete achaka ka site ya page mo ba finga ne batu na ebite ba diaspora botel ka page en point botel ka ta vie publique ba bino Congo promo ko impact ma bi et ya pas surtout côté Congo mikili le boss américain Rafungindu Rafungindu Congo promo hotel la marada beaucoup ta Congo promo page wana sur la bouche autorisée mo tala rango pona nini alors li kama solo te ka le kuta azaben la nyango ebani petit moteur muto yebani te sumuta Congo promo bobi boss na songindu muto ayebiye américain muto ayebi ngindu bo tala kango pona ni bo tulise bo tala te bo betaka te bo fulu pour rien bo tala ta kisi njoka Facebook na njoka TV ngala sina yebsaki ko afinga trop afinga je m'en fous bon kisi njoka bon finga no lukado solo ko finga ngami kolo comme nga viele les lesbiennes ndimi ale luka solo ko mususu finga po amomo on dirait ngir amo finga amomo ngo ngir ese ngir te afinga papa na Kardashian ndima eti papa na Kardashian akomi ne mona mwasi Obama accepter yango afinga na ndima asanga lo sala botala yango te bokota rapete bokochele mbongo bo fule pamba akochele zelo kote pa jane zelo kote bo subatala apianga ne suna yeba eko ndazo mbaso musika akaso mbaso pasolaka et coach Belgique coach avec ses juillet c'est pas ça na Paris mbaso qui partait ça c'est bien alors également merci comme ça à mauvais Alex Mouini poids lourd merci na Jansi Mao na Bochanité harmonica arc-en-ciel cette fois parfait moté ma de soit dit j'irai c'est bon de nationalité belge héritier mo qui ne garçon peu précieux bandoko belé bo peut ça confiance toujours dans émission Ote Babango hein ndeko na biso ba se dit que ntango roda bébé mineur Chris Tembo bandeko ebele ba vina nga jeudi nsaka de London toujours tous ensemble la poupée ta précieuse merci na Katia Bela na Bossanité hein grâce à Ngumba yo mo yebi toi même tissé sans oublier le président Claude Ndomasi toujours ensemble quand on est tous à la cas et Paola Schengen London maman na Prince wana baibanga quoi ba tuzana bango na ba rese kangi sala bien na bango alors vient un numéro de téléphone encore au rappeler na bango et puis 00243 81 99 088 65 bambote ko sanga te na pesi mbote na grand frère na propre na ta Suède wana ya Matu ya Deborah Bofando l'homme sérieux mobala mwasi moko ezala te mekomi ya Matu commission na ta Suède et bela ba se ba congolaise ki toko ba na Suède atala ka bango te po suka lo ezala debo oka motema ya debo ya na Jean-Jacques Pagnal ka pembe na Suisse masala ngai body kiro na civil les États-Unis yao yango wana c'est mutu reza ya yo Manolis Kabanda la joaillerie de Bundes Fali la japonaise na Bundes wana vrai chéri babi moi sinde tatou ba petit na ya Canada nana Omeyaka 13e apôtre na Montréal wana Laetitia tout babo bunda bo swana pona c'est mon tour et album na bino Carlos Yuda motema ya Zaina Aboudou Sama garçon de chance na Lyon ya Guilhem Maïndou ya Joséphine Mengi ya Joséphine na Zamnora les 5 en tout cas album c'est mon tour bozelango boza décidé naza besoin plafond ça na moi quoi voilà donc plafond toujours là bande rapport ba la biso Alex hein venant Alex Mouini Jérôme Koulé sommet du Canada ba yo plafond parce que ba yo déjà na ba ligne moko ba yo ko sous lelo na c'est mon tour biloko ezo bela mikolo voilà Diego Forlande tombola na le kumola le majeur kumboka na te beta yo ote travail yo te mamoto
lelelelele babanda mazoka tima kafumu nzambi katalaza yamo buzobe buzoba ko sina tsaka motema boti mwana elonge atata lopango natuna venzora bona ye elonge atata lopango natuna venzora bona ye elonge atata lopango sina tsaka motema boti mwana elonge atata lopango natuna venzora bona ye elonge atata lopango natuna venzora bona ye elonge atata lopango natuna kisinzora bona ye elonge atata lopango yoka bien timamudu yo lelelele timamudu yo lelelele yo mabanda masoka ntima kafumu nzambi katalaza yamo buzoba ko nataka motema boti mwana elonge atata lopango ala tuna venzora bona ye elonge atata lopango ala tuna venzora bona ye elonge atata lopango ala tuna venzora bona ye elonge atata lopango yoga bien soko lingi venzora beta maboko tokera banda Biakuse Iyoyo biakudia bakukwe Venzera biakudia biakukwenda Iyoyo biakudia biakukwenda Zamba sala biso na mokili lolenge mibale wo Asala basi kitoko tala bokoto na sima biso mibali toswaka ka barabanda yango nakoyemba nakobwaka yoyoyo iyelele bento ale mazere iyoyoyo byakudia byakukwela Mawa. Voilà, merci. Donc, merci comme ça à mon frère que j'aime bien, hein, Raïs Kang, les super beaux caméramans, sans oublier hein, les cordons qui, hein, Babi qui assire, ça j'aime bien, sans oublier, hein, Balobi, Yemoko, Yemei, les boss américains, Rafungindu, Balobi, on est toujours ensemble, donc 2016, la fureur de vaincre. Merci, on se retrouve prochainement si Dieu nous prête vie. Merci, bye. Volanda, Congo promo donc, si tu es quelqu'un, c'est tout. Vous avez pas de bomba maki metara les biso donc si tu es c'est tout Congo promo donc fin batika au vivre toza Rafingindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo skantene zalaka et donc bango batika la quoi ce que si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka skantene koti kaka donc to leki na biso Rafingindu mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu I'm your brother Raphaël Ngindu vraiment la PCO mokako soit kende liboso ça la fierté na biso Congo promo oyo ezabu ya bosamba te tembe na moto te mikolo Congo promo nde trois fois Congo promo TV boya sel mokili na esia ingénieur Rafingindu petit non monsieur ouais Congo promo TV toujours en direct pour la ba Portonios Belgique ba la Portonios ouais balobi Rafingindu Congo promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Rafingindu Congo promo qui torcos net na film Congo promo babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous na Boston on a Raf Congo promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ni dobi biso de kota tina bakili Tara Congo promo, to kota partout. Bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc on a biso Congo promo numéro 1 site tout. Congo promo. Pour Congo promo abi Congo promo né au site pendant ma BTP na pour ça site dans niveau des États-Unis des fois terre. Le Congo promo TV Rafingindu number 1. Babi 001 Tala State. Niveau matoso aux États-Unis. Niveau à boy, il faut qu'on ait un États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, et que les